ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Oui chérie mon bébé oh là là bien Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndate ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis Il a fait comme là on y Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir Nabamouré Zignon Soba Misana Kolanda Irène Masiandoki TV Identité à Bundes. Oh maman bino la kabino kaka ba histoire vraie pour esta la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo Irène Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner na site ya maman bino parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie na bandeko déjà bo s'abonner bo partage ka masolo nzamba lola akopambola bino tozo pesa merci na bandeko ba soutenir biso na prière na conseil na nyonso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mois sur amibla 22 ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne to bosanité ko pesa merci na code mboka ya Willy Musheni moto moko bien Willy Musheni code mondial. Merci na maman Bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même. Tokenda kabongo na yemoko Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi garçon de luxe Yves Djoboke wumela bamurena bamurez maman Irène Masiandoki ayaka boy. Na la kabino masolo bandeko nanga na yebi ke bolanda kanga boza ebele. Si nazo beta lisolo ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle azolandanga na petite sœur na Fifi Tomo la japonaise. Maman na Erastine balobi 4 fois ya na kati ya Bundes Fifi Tomo la japonaise. Bamurena bamurez lisolo na yeko beta ndeko moko benga na France mère ni pesa conseil. Pourquoi ba papa bazomi lukela mindondo na vie bazomi lukela ba problème na vie maman Irène nazo ba teza koloka
eza épidémie yango Satan oyo ya 2023 2024 tito koti na 2025 akangi mingi ba papa nazo comprendre te mama Irène naza na situation moko na yeko beta yango pona kopesa bandeko ya mibali conseil mama Irène naza mwasi aza na bana awa na kata France na vandi bambule be nazaki na mobali te na yeko kuta na mobali moko papa moko boy alingaki nga awa na kata France papa na pe azalaki ye moko azalaki na mwasi te tanga linginga mama Irène to lingana ki ndenge bolingo ka kezalaka yazalaka na ndako epana yenga pe naza na adresse nanga pe na bana akomaki koya azozonga azozonga tellement zofuta pe ndako kuna na proposer kinga vomi o libérer ndako wana ovanda ka chambre ofutelaka oya kovanda no awa poto meka ko épargner pona mona ki to komaki vraiment okende bien azaki na ba idée photo balana azaki mako se comporter lokola mobali malamu mama Irène andimaki pe ayaki pe ti kovanda pananga na zui pe zemi na boti pe mwana tango pe na boti kaka sali pe geste na famille nanga atindi enveloppe famille peut répondre alobi te problème ezate azu réponse à famille azo se préparer famille ko kende po ba discuter fartir famille peut tikali ko kende te tina obeta lisolo pour donc discuter fartir maman Irène ezalaki kande bazaka sali mo enveloppe a commis a témoin quelque chose que na famille nanga famille et répondre yesu ko batindele farti ya libala disons yesu ko fala ke na famille ki ko discuter farti ndenge zalaka mama Irène tant tozo vanda ndenge za mwasa ba to solo la to yebana ba parcours à vie et le kaka ndenge nini nga mobali na botana ebano na zana bango azalaka en la France yem azalaka pe na mwasi na Angola babota pe bana mibali ayebisinga atikaka mwasi na Angola tango yaka poto skande ko futela mwasi wana ndaku na bana na Angola mais vu que mwasi buzo basala ba bêtise ebele aida mwasi na façon nyonso mwasi komo osala mobulu mwasi abala yena mwasi libala ekufa ndenga yebisakinga mama Irène tovanda na mwana mbali wana na mona trace ya kobenga mwasi na ete mukie kutu na mona kabenga bana atuna bana santé po bana bada ya mikolo po oya suka mwana suka sasi ko na 16 ans atika kai soki na 2 ans ndenge moka lobaka nanga mama Irène bana bazana ba portable mbala sola na bana na problème izalaka te beta lisolo pona ko yebisa bana mibali mingi pasi bozo pesa bandeko basi bino pe boza na basière na bino boza pe na bana ya basi bozo bota ndenge tolobaka eloko lingi basala te kosala ngo pe moninga te mama Irène mobali wana kenda pango la te tovanda akabwe atika penda kuna ye nde na lobaki akoma kovanda epana ngai toboti pe mwana toza pe na mwana ya mukie na maboko mama Irène bosu tola muka na vanda boy appel ebengi nga na numéro na nga téléphone na yembi téléphone mwana mwasi mutabengi nga abina nga masière na nito sola na yo numéro na biso France ngabi olobi nini ozu numéro na ngepa nani ote nga nazali mwasi atangi kombo ya mobalo nazani na ndako wana papa ke musala naza mwasi na ye abengisaki nga na utaki Angola ça fait 3 mois yango naza na mboka na bio na France awa mais problème ezali atianga na ndako o nga na vandaka awa alala kawa te banda na 3 mois alalika une fois ayaka kaka na moya vanditi butu azongi mama Irène ko mobali mo ke ko lala kuna ezate po akoza na problème nanga lokwa to vanda bientôt na problème te une fois na balala ka kenda ko la na matanga ya muninga na kufela ka mama na Congo nzoke zaka lokuta akenda ka ne pena matanga vande na matanga après x temps akeko la ne pa ya mwasi wana adresse mobala ebisanga abomango te atiaka nde muta futela tanga komi ko bengisa mwasi ne abimisi mutu atiaki ya kufutela ndako na nde mwasi ne 3 mois oya komi azovanda na ndako wana mwasi apesinga adresse ezali adresse o mobala banda kovanda banda na yeba ye na kenda pe na ndako wana abinga na za mama bana na ye atikaka biso na ngula abanda ko supporter biso bien asombelaka biso kutu moto moko ya so ya 3 pine babenga ngoso be ngoso ki kukampata soki kukapata bangolais na ebite so na prononçant bien asombela so soki kukapata soki kukapata soki kukapata na ebina nkombongo te eza ba moto a 3 pine po e permettre ba zo rambonga kolia tia bande ko sala makambo ngana bana poto ya makambo esimbi kaka ya ngai na mwana moko donc naza na France ngai na mwana oya suka mwana oya mukolo atikali na ngola po azo débrouiller na epé déjà oya suka ya 16 ans de avoyager na mama ni parce que yaza mwasi oya liboso za ka mobali azo débrouiller na epé nazali awa na France na sali 3 mois mais ndenge na obengo boye naza susu na ndako ya mobali wana te yango na ene ebisa yo osalinga mabete mobali mutakosa kiyo bandeko nanga si ba yoka masolo ke mobali nanga bala zaka na mwasi na ndako bayebisaki nga
nakanga motema peut-être soki nakomi na France bokoboya na akoya kovaa nanga lokola naza mama bane mwasi oya bala na mbongo na famille mama Irène yango wana eza raison bafamille nanga batindele fartir ya libala famille ekoka kokende kodiscute te bamona ndenge obandela te parce que mobali nanga azali marié abala mwasi na ngola apesela ye mbongo bolanda liso mibali lokuta bolingi komipesa mindondo na vie bolingi bamerde mama Irène siko abengisi mabane na poto na mwana po akoma na basi mibale na yebi te mama Irène bolanda lisolo partager pesa bandeko mibali conseil bateyama mobali soko sala mobulu na kati ya ndako ozana mwasi soki mwasi wana tambolaka bien ndeko nanga komikosa te nzambe azalaka juste bando kutana makamsu na vie vinu ekoma vraiment na pasi koloba teke te nga nani kosala makambo na otompe mwasi nanga 10 ans yango na vivara bien na roulaka na voiture bien na musala kitoko santé na ngezaka bien ndeko nanga keba nano kufi te nzambe na asisi kosala ote bolanda lisolo bo partager abi mama Irène tant mosa zo bisanga boye na bolingo na kimia nyoso abi komitungisa te mama nga na otikelo libala na yo ndenge nazali awa nga bandeko na nga pe babengisi nga na kende na nga na Allemagne tina obengo na numéro ya WhatsApp a France naza su na kati ya France te atuni ozapa bi akendaki musala lobi tanka akende musala ngai pe boyfriend na nga mobala aleki na nga azaka na Allemagne ayaki na voiture azwinga na bana tina obengo boye na ndaka petite sœur na nga na kati ya Allemagne na ye kosala vie na nga na Allemagne na ene biso kaka ke bovanda malamu isi oboti mwana ano bota asaba ndeko ya bana na nga yo yebaki te mbeli bazala lokuta mama nayebi mibali nde bafonctionnaka ozambanda na nga te po tikali koyeba ngai te na ene yebisa kaka ke nayaki daya na France nasalaki 3 mois mobali atikali kolala pa na nga te kaka une fois lalaka pa na nga bima tongo nazo sentir ke mobali abangaka yo azo sentir ke nga na sentir ke naza na kilo te nazo pese te pa ya mobali po soki ayepa na nga alengaka azobanga azobanga mama na koka vi wana te eza vi onga na souhaita te na vi na sala naza na nga na Allemagne nena yebiso kaka na ke na nga Allemagne mama Irène moi so akata téléphone na monongo lokwa liboma siko bandi kosala ba analyse c'est vrai lobi mobali tanga ote musala yaki ayaki na moralité ayaki na pasi mutu ezobeta ye akoyi kolia ta lali nzoka kendaki na ndako mwasi nena mwana babungi bolanda lisolo ayebesika mwasi na mwana bakete mama Irène na vandi mobala oti musala ye na tuni oza bien o naza bien na tuni oluka mwasi na mwana na yo mama mobala susumuka ngam na bandi ko apprendre que mwasi na bana minito ba na Allemagne pa leki na ye tiozo benga leki na Allemagne otuno ba ko mona bango to kende musala otike ba na ndako pour votre information leki ya mobali ya leki no boyfriend mutaki France asali 2 jours na France azwi bango bakeya bande kolala quelque part pe ba famille na ye mukola nga kozonga Allemagne nde basaki programme na mwasi na bakanga biloko na baba kima ndenge yo ozate pe ndenge na yo kima solo nde mwasi no expliquer nga akozonga suta leba tikelinga yo nga pe na ovanda na otoza mobali mabe mama Irène to bandi koswana mobali wa mwa lokana na oloba li prophétie mama Irène tala nzambe ndenge salaka mobali abengisi mwasi asali 3 mois na France nalalaka ne ndako moko mama Irène alala ndako teka une fois donc takenda musala abongisa programme neso auti musala koleka kuna bavandi mama Irène mibali bazami tema mabe baza bandoki donc 3 mois nazo coucher na mwana mwasi azo coucher pe nanga muta uti angola botika ne bambula ebele presque 15 ans parce que botika mwana soki na 2 ans mwana so na 16 ans de bak 17 ans oya suka donc 15 ans de séparation na muta uti angola apparemment na France ya mibwa qu'il te pasali 3 mois ben examen bo misalicité boko boma bato ebele mibali boza mite mama Irène pesa conseil na mibali ba mourir to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt ezo sala pasi na mibali soko mono zaka na mwasi no boza même moral boyoka naka bien okoluka mwasi mususu pona nini okosala ekobo pona nini et puis ozo mi pesa ba merde mama Irène to bande kovanda awa na ebite mbali alingako kima alingako boyanga na raison ni pas que kovanda mwasi na poto vanda na est très bien toza na problème te mais pourquoi ngo pesa ba air supplémentaire na mutu no bana ko chauffer mutu okoma na devoir le couteau okoma mal à l'aise na téléphone pona nini ozo tambola mabe oyoko kufa na AVC trop de problèmes
mama Irene mobala craqué mobala beli mutu nga pe na ndako toloba na te na yebisi oza mobali mabe ti tovanda wana mwana botami mwana okese 3 ans ndako wana soit 10 ans ozongisa nzoko tia locataire ntongo osama mba mwasi ne simbi mwasi azwa obimisi locataire oza motema mabe tovanda wana na mona ta trace te ke o locataire adresse wana yebi ke kufa to bomango nzoka okosa nga pona ni lokuta makasi boy tolala kanombe tu moko boluka kanini bino mibali mama Irene esalaki nga vraiment pasi makasi naisi mobali awa te lokola oza na dresse na osika mwasi na komelaki zonga ke eva na ndako mama Irene abenganaki asukisi nga motema nzoka mobali esika kendaki ntango na bengani akomi kobenga Allemagne aye ko apprendre ke mwasi pe ntango azalaka na ngola bandeko ne pe na Allemagne babetelaka ekope na vie moko boye ya mokolo azalaka kuna pe na Allemagne viango pasalaka azana mukanda azaka pe na mwasi te bolanda liso na bokebi mama Irene ti bande kone bakimisie babise yaka bofrère aza aventurier ndenga sundola kwa na ngola kota libala bota sala la vie na ye France ezamboka pasi ndongo ke kuna banda ko telenganisa okaka robomane libala na mwasi wana te po bazaka même moral na mwasi wana bande ko batimbisi mwasi pe akimi akepa mobali bande kone basele commission na Allemagne mama Irene na bengana mobali toke 6 mois yango mwasi wana banda ko tellement ni 6 mois mama Irene to otiko mwana TikTok mwasi ya mobali nanga utaki angola papa wana abi moyeba ko manda ko mako ezate lokola tata on ipara sambela rafo basala geste basala mwa fete ya mukie famille vanda ndetika bala ye mwa symbole ba kenda ko mpo papa ngali mwa nzambe tata ngo Allemagne mama Irene abali mwa mwasi mariage coutumier balati bilambe kokana TikTok ekotaka te koti mama Irene mobala kenda komona ba video wana mobala koma stressé ndena obeta liso mama Irene yebisa mibali botika komilukela makambo mobala otosala nga accident na musala mama Irene abukani minu nazoyeba te accident nga salaki shit yango ya ndenge nini mama Irene azwi shock na genou abukani minu mobala déformé mère babengi nga na ke kotala mobali na bi papa oli kamini boy o banda mwa mwasi na utangola ye ayelinga libabe o eza deuxième accident nazo sala nzoka yeli libabe te mama Irene na eko apprendre ke amonaki TikTok ya belle sœur na ya teba video ya yana ye babali ye yana ye mukolo wana utangola azwi libala pona koloba ke libala eza na agité ya boya ki kobala nga pratika ki mwasi na ngola abala mais mwasi na Allemagne abali famille mobali batali te ke mobali wana bala kai babi ke mobali asa kotane libala ya basalele totie mama Irene na minute ngam na souffrir awa mobali kominga lokwa inapt na age na ye mama Irene 56 ans choc na lokolo minu nyonso buka na munoko azwi choc na lipeka mama Irene ozala kino malamu tango yebo tiki mwasi na ngola zala fidèle sale foro bengisa mwasi aya bovanda po aniko luka ba engagement soko lingo zwa ta copine ozonga lokwa likan komemanga na niveau ko bota te kolinga te to komanda kumoko kolinga to tindele ke na famille na biso tozela ko ko déclarer ko discuter partir au sala ka manœuvre nzoko zana aventurier mama Irene na eko apprendre ke ba aventurier bazalaka bana mikete na poto ba aventurier ninga ba plus de 50 ans nazoko sabilote soko lingo mona buzoba na mibala poto ba plus de 50 ans ba aventurier na préféré ba garçon à 30 ans bazo sa ba aventure mona ndenga bo mwana tam tout temps ba comme na 50 ans ba cause pe conscience bien ba rolanda kaka bandiko na bango ba 50 ans buzoba wana na ebité mibali mingi na poto bozo compliquer vie na bino bozo luka mindo na ba vie na bino na zo comprendre te pona nini ozana mwasi na aussi bo misana mwasi na azala salité azala soin obotaka nika na salité wana olia kabilo na lamba na salité wana azelo mabe okaka na kanika kana mabe wana azala tayi mabe oboti seka na si ya tayi mabe wana siko komine na bana 4 5 6 boti lelo bokomi kokende ba 5 quelque tant oyo lingo bando sala kindumba yango papa yeba AVC sali toko kunda mibali mingi awa na age o 5 quelque zo ke 60 banda ko buka na su mino ya mino muta 50 so ke buka ningo bota suti na zo pesa bino fete ko bota suti et ce que buka ne dipende ninga na yebi 60 ans déjà mino yeke na ko buka na 5 quelque utikali mino bi buka na lobo somba msola taba bongi sutikali mino buka na o mino lunga na 45 ans ko bota suti utikali mino ko di dusu ba tata boke ba bobanga nzambe Jésus Christ revient nazo pesa conseil nazo ebisa bande kwa mibali mwasi ya mabele misato azala raté mwasi nyoso azandenge moko et puis basni bozo sutika sa joli mwasi na nganda kwa za mabele ko ni ebisi oke mwasi ozo landa banda leki mwasi na ndao
Est-ce que so vandi na enda kumoko monye na roba ya mado azolamba? Est-ce que so monye sans maquillage? Est-ce que so lali na butu sans rouge à lèvres sans perruque? Ya. Eza na basi so lali na baona butu. Yomo rozo susumuka. Ba poala miso basi mingi na poto ya so elongwa. Excès ya kobamba ba fossile. Basi ba koma ba poala miso nga ba koma ba kovo na miso. Ko moi so azangi ba cils na butu so kangi miso nje mutakufi ko banga. Sko mère palin ana ba cils wana nanu. Moi si ozolanda wana za makasi na bageni yango mona ke bongo. Mère palo mon album ndenge koya yo mutoboti bana 4 5 ozolando yebina nute ya batike lo mutakala ya ngambu pendant 3 jours tala rango boy ya kotele mapelisa mwina ndeko nanga o préféré ya mama na Aristote na ndako ba papa moi sinyo soza ndenge moko kindumba esila kate babeyanga mibala mobulu boya koyoka babeyanga boza mibala mobulu boye ba ambiance esila kate boko beba nzoto basi yo bozolanda libanda bako supportable no le côté na zéro basi na bino ndako ba victime tala oyo azaka ka ya ndako babala ete memi ne bukani lokole sali soki ndeni ba eko kinela ye bokeba yangeza na basi mingi na poto tokobima bandoki tokobima mitema mabe pona mitema basi msokesa la buzoba no boye ozweli ngamba ndo sali ba bêtise okekuno sali AVC obeli ba eko zongi lango na zwa oti na ebiso vekte bandeko no bazwa yo par là no mamutema mabe même na bana donc mamutema même na bata quartier même na ba famille na yo mais ba kobosa na kopesa nga ba pasibili ya muto alelisi mutu yepe fwa lela to ke bongo ba mourir na ba mourir eza pasi ba papa na pesi bino conseil gratuit boza na basi na ndako boza même moral au moins na lobake loko moko mo so za na mwasi no bosel bambule belé bo vanda obando mono nzela su bitoti yosko ando rêver fille mo azali banda o mone danger ko fille wana zo mona danger ye pasa na mutu moko boye o ba vivana akoma omone mabe akoma omone kala sko yozo mone sika ye bakape mwasi no azana ndako mukolo kuta na mobali moko na libanda vie wana pe aomona mwasi na yo sika ezala bongo na yebisa bino ezala ko elamba tombola mundela ko lati batiango na biloko sekoti ballon eko Congo tant muto so maona Congo ba na sombi chemise na mwa sika na tombola a pesa ngo valeur nitwane ezaye a bosa na keza tombola bwaka e wuti poto ba loko tiango na ba container ba tie ba kisi ba sali ballon ba ke koteka na ba pays Afrique yo tango somba ngo mona ngo eza sika eza ndenge moko na bolingo eza na mwasi eza na mobali mwasi nyo so aza na libala a mona mobali ne normal a mona mwasi ne normal ba tusuma libanda ba mona mwasi no vie otala nga ba mona mwasi no danger na libanda ba bakufa ke baza mais tam so na ndako finga ko negligea kai ndenge yo mona mwasi moko na libanda danger sutukela ke ba ex mwasi ba koma mona mwasi na pe kala mokile tambola bongo mukolo kotika mère muto akozwa mère aomona mère sika aomona taba na 5 oboti saite et pana oza muto asika po yesika na vie na ye ndenge mo pe tango oza fille moko yo po komona fille yango sika po yepe ayesika na vie na yo donc nazomona te tina ni to osala ba poto ba buzo bebele mwasi nyonso so batike lyo bokomi ndako moko so coucher ne 3 4 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois ndeko nanga omona komi normal mais ceux qui n'ont couché na eto bandoza na ba rêve mukona ozana ye azandeni abimisa mafuta kande mwasa bimisa mafuta yepo obimisaka mai bo ça l'échange te kambala bimisi mai mwasa bimisi mafuta te mwasa obimisaka mafuta obimisaka mai loka sikete fone bisaka bino ba vérité bo limbisanga po bo amikolo bo sa buzoba makasi bozo détruire ba vie na bino pour rien tala mwana mbalo zaki na mwasi na ngola bobota bana zala sérieux ye wana yeti soko zaki sire boke ko vanda bo continuer vie OK je sers moko obotisie mwana bandi ko kosa okoma mal à l'aise na vie mutu pasi tant sur le faut ça code na téléphone okoma na basi mibale okoma stressé faut na ke musala na kosa na de kanopa mosona auti ngola to vanda ndambu apona zonga na ndaku kula pe mwana la lezate so na likoto na palais et ça nga problème papa yango ba mande fois pembe zobota bino mona jeune garçon tala mande fois pembe na basende pona ni trop de lokuta mibali bazalo kuta makasi et pesi pasi na pesi conseil na ba papa eza na ba âge mususu ko za suriete o regretter mobala 50 bandi ba aventure lelo o divorcer na mama ba noza na 55 ans 56 ans o banda ko linga likango banda ko yeba bizene pendant 5 komi na 60 ans bo linga na boko meska mona likango na esika eske boko vanda boko bota lisusu tala âge ndezo kende et puis moi so yo ko linga wana aozana âge ni po so ozana 50 bandi ko linga na moi sa bana ba 30 ans o luka ba merde
po écart ekede à 20 ans bakongolais bayeba eloko wana te na bolingo écart d'âge pe kontaka oui moi ça cause moi na mketo mukolo ekoleka mais mobile oza na 60 ans olingi moi ça moi na 30 ans ya 60 ans mobile ni nyonso nzute ko na moi fatigue moi na 29 ans 30 ans 27 ans 25 ans za na énergie papa oboma yo mibali bazokufa soko lobi nazwa mwasi ya 45 ans lokwa na 50 ozwika même âge na mwasi obotaki ne bana osali loti okuta kuna te ka moto lokola mwana 20 ans aka pio lokwa mwasi otiki na ndako donc bozo se tromper pour rien na pesi bino conseil bobanga nzambe yango na lobaka nzambe azaka ya bana basite mibalo basambelaka baobanga nzambe bavi na bango eza malamu parce que baotambwa na logique baobanga ekubo oyo bazala na vie ya kolata bapantalon komela masanga kokelo yenge bokotikala bacélibataire ba 60 ans bokokufa bino moko na bandako basi mabale kufa ekozala foti na bino tokomi na suka nzamba pambola bino so mwana moto azongi te tokutani basi manga na betika liso na pesi conseil na bapapa tomeka ko réfléchir kindumba to sala to kena ngoti wapi botala ba vina biso ndenge ezokende tobanga nzambe nzamba pambola bino so mwana moto azongi te tokutani balasima ko hésiter te s'abonner na Irane Masiendo ki TV ebete le Pro Max o mama abino moi ça tika masona défaut là na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambo nyonso. Donc nazo ko son de kolangai o komi kusama o nazika, o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pona libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.